Congolaises et Congolais mbote na biso. Bande konanga botala likambo ya mawa oyo euti kokoma awa na kati na mboka ya Lausanne na kati ya Suisse. Bande ko mama oyo na ebi malamu na bandi na ebi likambo ndenge bandi pe epilogue na yango na moma oyo. Peuple congolais, mama oyo azali mama moko oyo asalaki association babengi na kombo ya ba mama Fachi. Oh mama Fachi béton. Voilà. Bande konangai na ngonga oyo botala oyo ekomi. Pe na kotika bino moko bo découvrir na suka nini penza yango ezali. Mama oyo bawela ki meme dénomination wana ya kombo ya ba mama Fachi na ndenge ya association parce que zana batu na Paris oyo basalaki yango yepe asalaki yango na batu na ye awa bawela ki yango ya moment donné, mais les problèmes ezali kuna te, les problèmes ezali ete les bien mal acquis ne se profitent jamais. Fachi ou Félix Tshilombo azwaki kibokonzi na ndenge ya kimuyibi pe akotaki na kati ya musala ya kisoloka, mais ezali na batu oyo baza ko continuer ko soutenir Fachi béton Fachi be botala ba conséquences na yango bandeko. Et puis toyebisaki bino ete Kabila égale Félix Tshilombo, Félix Tshilombo égale Kabila, boko découvrir yango awa ezali ngai wa bino 6600 volts. Mais tu vas où? Hein? Tu vas où? Non, non. Mais je rentre au Congo. Mais tu veux pas nous laisser toute seule? Non. Kabila, il ne peut pas partir à Colosie tout seul. Donc, il m'attend, moi, je vais lui accompagner. Voilà. Donc, je rentre, c'est juste pour accompagner Kabila à Colosie. Donc voilà. Là, tu pars de la Suisse. Maman, mais tu vas où? Non, j'ai dit tu vas partir. Non, je rentre. Moi, je vais accompagner Kabila à Colosie. Kabila, il ne peut pas voyager tout seul. Non. Non, ça ne peut pas se faire. Donc c'est pour cela que je rentre à Kinshasa, je rentre au Congo pour accompagner Kabila à Kolwezi. Ok? Voilà. Donc ciao, restez calme, restez au calme, moi je pars. Tu vas laisser tes enfants toutes seules, tout seul. Maman. Non, j'ai dit non. Moi je pars, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, je vais accompagner Kabila au Congo. Parce que Kabila là maintenant, il va prendre l'avion pour Kolwezi. Alors, il faut que Kabila fasse zelanga, ngande mutu fona ke kotika ye, akotambola ye mo côté. Yangwa na zozonga pona ke ko accompagner Kabila na Kolwezi. Bino botika malamba ngai to bando komana. Tu vas nous laisser toute seule? Maman. Arrêtez, s'il te plaît. Arrêtez. C'est bon, j'ai dit. C'est bon.